Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela omabota mabino. Bandeko balandi nini ezali koleka la République démocratique du Congo pamba tema emazali ko salama ezali ko pesa pasi pema wa bandeko langai ezali ko pesa pasi na ye ekolo abiso bandeko balandi yango lelo vraiment awa ezali esika auto analysaka ensemble ezali esika auto sola kabiso la bino la ba suggestion na ba commentaire na ba j'aime eli peza esika oyo biso na bino to manyola ka mwa mayele la biso to pusaka mwa ba penser na biso peza ko kende mwa mosika na tina yete to lo balon pour ekolo wa biso Congo yango biso oyo komola ngo Tolobela Mboka Congo tozali bongo kolobela nini ekolo ya ngai na yo ndeko la ngai totala Congo la liso penza ya malamu totala Congo la liso penza ya malamu bandeko balandi yango lelo vraiment toko solo la mort ya juge na biso oyo lobi a poussa ki biso le 3 kasi lelo atiki biso bandeko balandi azalaki na nzoto malamu ya solo na kati la biso to la rappela moi babobo kono oyo to négligeaka mais parlons un peu est-ce que juge wana penza azalaki na bokono est-ce que crise est-ce que nini est-ce que maloba vitel caméra il est kaki tellement makasi po ite mona mobali wana lobi penza moleki balobaki pe bomoni pe papa wana alobaki lolenge na bango baloba te batelemaki maloba la bango ya kinkake maloba mabango ezalaki nini oyo na sima ya bosambi mpaka zonga boye toyoki ba misusu balobi crise toyoki ba misusu balobi ete ezali azalaki malade toyoki ba misusu pe balobi mort subite sikoto benga yango nini bilo bandeko balandi to sola la bino ensemble po ete tolobaka biso bon côté tolobaka la bino to ali ko bwaka nkona oyo na mabele malamu po ete lobi ebote la biso loko mususu kasi yambo penza to kotela mama ya likambo la biso bandeko to ali ko senga nanu mwalo yembo moke directeur na biso Pape J po ete to kumisa nzambe kolala kola mukeli habitude te tala juge wa biso atelemaki asambisaki makambo na nzoto makasi kasi akamwa bandeko balandi na kotala elelo ali lisusu te bakeki ko china ndako ya malili kasi ngai na yo to ali basumoki yepeta musupa bondela kinzambe alobila ke ko sala mosala mwangai na ke ko sala mosala oyo esengeli ete na bimalango ya lokumu po ete na libongo moto yo na République démocratique du Congo bali kotala pe libota yepe bana baye bali kolela boni kasi ngai na kabuya na ngai to lala ki pe to la muki libota bya biso nyoso balala ki pe bala muki ndeko kabuya batela biso nzembo ya Pape J kaka wana to yoka nanu mwa moke pe to tondo nzambe la sima to zonga. Yeah, 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 yeah. Engaje ye Zambe nanga yo Molingami malamu alingaka pona bozuite Molingami malamu alingaka pona bozuite alingaka pona bizaleli yango na bengi yo moninga alisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya alisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema Bandeko loyembo wala toti koyoka ya mwana mboka Pape J directeur la biso recherche stratégique eli poto tondo nzambe babi kolala kolamukeza habitude te ndeko langai na ebisi binoke makambo ezali koleka la République démocratique du Congo kaka soki yoyo kenga na ina baksesu loyembo moko na linga kango makasi peza la kala kote ya mapaya makasi loyembo wala balobela biso nini okoboya kotika amola moninga nayo okoboya kotika pelese moninga nayo ndeko yokotika la ebutelo ya batwe ndeko nange yokotika la ebutelo ya batwe ndeko nanga molingami yo bituna na motema na yo soki ozali Herode okati ya banana Félix soki ozali Herode nakati ya Kongo na biso ndeko yokotikala ebutelo ya batwe bandeko Félix tozaka kotina yo ndeko la biso molingami est-ce que omitula la motema nozali Herode
Félix ozali héros de na kati ya République démocratique du Congo. Félix soko ozali héros de la kati ya République démocratique du Congo okotikala ebutelo ya bato. Yango ezali kosala biso pe mawa bandeko la ngai toloba nano likambo to solo la pote tozali koloba po lekolo wa biso. Kasi na pesa no équipe technique mbote otolala ki peto la moki po Congo komi ko bangana ata kwa lèvement yango ya kalolengo te. Merci mingi na kabuya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Notre coordonnateur ya République démocratique du Congo. Merci na Dacosta du côté montage El Campo mona mobala le Nzambe lokola maya komela. Papi J directeur recherche stratégique pe sango mokonzi pare ya bemiso babiso. Ah alino moke monseigneur Lisu Yankolo. Ah, Dieu soit mon ami de tous les temps. Nzamba zone lokumo. Famille lompinga nyoso biska nyoso bozala ba pays étranger dans la région pratiquement la Kinshasa. Nzamba yebala ko pambola bino pourquoi pas Guina Cape Town nanana na merveille qui toko pichum pombo hein. Ah, Dalida, Davina. Vraiment hein, Nzambe abatté la bino Léon papa. Bandiko. Toko telo na mama ya likambo. Tokote na una somo oliwala Congo biso komi kobanga. Tokufaka ya solo, bato bakufaka kasi lo lengo tokomi komona boyebi ete la procès à Vital Kamerhe balongo la juge polo koluka juge ya mayele po bato nyonso balobaki ete Vital Kamerhe lokola azali mayele sengeli basambisa la moto ya mayele bilo moko bomona ki ete balongo li juge azalaki wana bache juge o ya mayele kasi ya mayele pa kete siko o wana longwa ki kolobani merci Seigneur. En quelque sorte, malheur est bon. Ta musu so lela ki ta musu libotane mona ki mabe. Mais tella maele manzambe ndenge zali ko sala musala ngo lelo juge wala ta musa ko lobake gloire à Dieu ba sepela kala liwa ya mutu telo bi nzamba e bakita longba le sikoyo ba cha mutu la mayele po ete kake ko betela mutu la mayele bande ko bangai. Tout tourner dans nos mises vers président de la République. Président Yemoko to mekalo ko estimer makambo yo pe to mekalo fa to analyser yango la ndenge ya bien mawe ezala kan expérience te bande ko langa soki lo ko loba mabe bo répondre ngai mawa ezala na expérience te nani oya akufeli lundi akufeli mardi akufeli mercredi liwa et vendredi alobi na kolela lisusu te pour dia na sala komi expérimenter na liwa te moto apesa ka moto conseil kaka soki ezala ngambola ete ndako bondisa motema ya moto mais soki ezala ngambola ye moto mosusu na mawa kolandela bongo ko komela ye ba misusu pasi ya bongo kotina bango ba kena nganga misusu pe pasi ya bongo ko yebisa bango ba kota la profondeur ya mabonde soki bazalaki ya nzambe pe misusu pe batuka nzambe na kolela la bango kasi to simba dans le bote ya président de la République wuta ya ko mokonzi la République démocratique du Congo parce que les gens parlent que de mort. Et puis ba mort yango ezo sala pe lolenge malamu te ba ko kata batu pema ya solo mokonzi aliweza linzambe tata biso bato toyebi kasi nzambe alobi motabi kate na mibuma yepe mikoki asala pe bakamo nzambe atindeleki la sala moyiti lelo oyo soki tozwi statistique ya ba mort ya tata mokonzi ekolo bandeko eluti koluta libota ni bako kufa bongo nani nde azali cause ya liwawa nani azali cause ya liwa oyo n'était pas président de la République. Président de la République entraîne aye. Après c'est moi lisukulu e moke makasi ya koke kofana la este crash ba motango ya bato toyebite bakenda combien. Crash wana ekumba bato ba président mobimba na avion boîte noire ekenda makambo tout. Après crash le quoi dame Corona. Tata moi si ya les sous parmi les 5 personnes, tata moi ça la kati, yé pas avec la société, na maison civile plutôt. Nini za la kati ya maison civile wana. Nini ezali nzinga tata bokonze ekolo batu bazali ko kende bongo. Est-ce que ezali yemoko? Est-ce que ezali batonde bako sale boye? Est-ce que ezali bango moko bato wala nde bazali komi kufela tope ya lini mituna yango la boya lulanga pamba te soko ali mokonzi ya mboka to chef coutumier biso so toyebi bokonzi wana esenga ka misisa lango e ali be bato nde bato batelemaka la misisa
toko tala bakutima kala kala komona chef coutumier bakokundele moto mobimba bakokotsa taba ya mobimba bakokotsa babujila sama belo yaliko pela moto pour la protection ya bokonzi wana. Est-ce que mawa ya bato yali ye moko ayebi yali bato nde bayiko sale mabe to pe yali bato wana bango moko nde bali komibom biyano to pesa la kasala ba commentaire parce que silence ya moto azali ko kufisa bato proche na ona mona lolenge wala te ate ko miso ne makotela te ate ko liloba moko te ya silence lelo biso to lamuki na ntongo makasi to lobito sala mosala poto oki zuzi akufi alinde kwa biso te ali peuple congolais ali mwana ye ekolo Congo ali tata na ngate ali bambra famille na ngate kasi pesi pasi komona yeto kufisa moto moko ya mayele mesika sika boye bandeko banga mokolo moto ako kufisa bana baye mokambi wa ekolo ako pesa tali loba moko te ko tali saete makambola maliko beta ina motema ata ko babeta kakara ata ko pe moto akamotema monene kasi ndekolanga obungisa plus de 200-400 personnes pe na entourage wa yo pe ba proche na yo pe bato yo konome pe ezali ko salo ata chute te moto ya boyalite Yesu Masia mwana ya Nzambe akufisi moto na ye oyo alingaki na motema ba molongo mobimba toyebi te Lazaro ndeko ya Marie na Martha Yesu aye verset mokuse ya Biblia Yesu aleli atangisi mai ya miso mwaye tango aleli ayoki mpasi ya ndeko na ye Lazaro alobi bato bayebi te ke ngai ndela ali lisekwa kasi bakei kobokela nga Lazaro kasi natalisa ke ngai na ali lisekwa kasi yambo ya ye kotalisa mayema wana maya miso mayema tangaki verset ya mokuse na Biblia Yesu aleli alelaki na alelaki Lazaro moninga wa ye bandeko kasi boni biso toko kufisa bato pe mai ya miso kwa ekangami loko te inde makamu susu la République démocratique pouvoir bandeko bangai eloko nyonso moto azwaka na lolenge ya malamu te alingaka a concevoir yango me epoloko kaka ndeko la ngai soki okosala mosala oyo ezali Nzambe tata atiaki na kati na yo pe apesaki yo yango na lolenge ya malamu ndeko la ngai okowela te ata jife ata ndele Claude Montana de Danemark ekopesa mela yo po ete Nzambe atiaki yango la kati na yo mama Jawa assalamu alaikum na ba musulman langa nyonso anita babe il faut kuyo moto ba mama ya moto mojali moto mozima mite Beatrice Lokwa na Hollande moto mozima mitenka na kasi ezali nini mama Sidoni ba mama ya moto mojali ali nini ali ngai na bino sikoto sangisa mayele poete tango bango boko baliko bomana tango bango boko kufi aliko kotela bango lolenge oyo na sima nango bakocha maboko mabango pola ko balusa yango bisika ya peuple ali souffrant peuple amona pasi peuple o ba pesa ba kombo ya lolenge peuple oyo bilei ya kolia mozalite yango poto lela te poto yo capacité ya solo to ali bato kokufa
liwe koki kokamwisa moto moko te oyo atamboli la Nzambe tata po ete ayebi Yesu Kristo ayaki kotalisa biso kufa ya likasi ndeko kufa ya moto esengeli obotamaki batangisi yo olesi pe baboti bayo osali mosala oyo kokaki pela sima mikolo miango bisika bya yo bikoki Nzambe tata azwi molimo mwa yo okei ko se rendre compte na mokeli na yo na misala oyo atindaki yo na yango kasi kufa ya lite bakata kabiso loka babeteki barosi masasi to te kufa li bongo te kufa li te lokola bato bako kufa pa ya Félix kufa li bongo te ya li lisusu kufa ya malamo te hata ko Nzambe ali contre baliwa wana ya li liwo boko précipité bato bolobi bokende nano bokenda no bopusani pembela nga pona kolia misolo banga ale bino bo l'instrument oyo bino boko kele ko salela kanga ite to lingi bongo te ekolo ya biso Congo ya li ekolo ya bolingo hospitalité bia biso ndenge bolobaka na lokote ali français ya kaka makasi yango bomoni tanga moso poto zongisa la mabe pa ya bato bakosala biso mabe to alakala mwa patience po bande ko banga toko kende wapi na kimia moyi toko koma wapi na makambo mamofolu boye libota lia zuzele lo ekolela makasi tata laki malamu tata keleki kosala makambo kasi biloko misusu pe biteya bya bino bato oyo boali kondima te ke Félix ali na bokonzi te bato oyo bino boali kondima te te Congo esengeli bosunga yango nkanda na Nzambe ali la République démocratique du Congo nkanda ya mokeli ya bana Congo e ali atelemi pena na liso ya nkanda kasi azali kotala lolenge nini poete abongwana na lolenga sala moto akoyi kobongola mbala mibale te Nzambe atindi bana baye bakita kosala mosala kasi atali mondele oyo bana baye bazali kosala balobi Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre mais akoki lisusu kosala repentance ya mbala mibale te tango ya jura lobi nakoboma mokili na mai te na moto te oteleme tolongola bankanda oyo kopesa biso tension tolongola bankanda oyo kokata biso bavene linga mokolo mosusu kasi tobongisa poete tosilisa makambo ya lolenge boye toboyi ba mort précoce toboyi ndenge bino bolobaka ba mort subite on ne veut plus ça la République démocratique du Congo tolingi misala ya basanguinaire wana esila misala ya bato bazwi bokonzi ya komelaka makila mabato mosila kasi ndeko poete makambo oyo esila ngai na yo bolimbisi esengeli to manyola maele mabiso tango yango la komi kokena suka tango yango na komi kokena suka ndeko la ngai to sangisa mwa mike mike nabo sungi nabo telemisi pe na bozwa tango to ali lisusu la taya kozela te ndeko kozela 2021 te kozela 2021 te s'il vous plaît to silisa likambo na lombango pamba tema oyo mazali koya ali elulu zwaye bomaye biso pe toyemba nano eluluwe zwaye bomaye biso pe toyemba miango poete to silisa likambo oyo yebisi bilo Félix akokoka te makambo oyo soki tozaki na mokonzi ya solo ifanganga makambo oyo ata mabe ya Mobutu voulait quand même parler quelque chose alingaki aloba te boyete tolukela koni ekoleka me ya biso toali na moto o ye moko ali cause ya malédiction ya bato bongo yebisanga ya kolukela o mokolo nini tango mbebe ali koya epai na yo ndeko maso mazali koleka la République démocratique du Congo ezali mokambi na yango pe mokonzi na yango Hippolyte Kalamba alias Joseph Kabila peto zali kozongisa charge oyo nyonso epai ya homologue la ye Chilombo yenda ali moto mabe pambate moto mayambo wa ekolo ateka kape bibi kolo bia ebongo te likolo ya lokoso likolo ya makambo mabe tala lolenge akotiseli biso mofolu tokolala tokolamuka tokobanga tokoyeba te nani nde akokende lobi tokolala tokolamuka tokoyeba te nani oyo aza pembeni na ngai akokende lobi kasi bokoyoka pe tolali tolamuki jife okpo
mobomi bato azanga kate asala pe moto mosu likambo losako bakulaka ekelanto afokele boto moko efangone mama ajawa toteleme nasukisi abandeko nanga bipai biso bozali na alaka pene sengo po ete dayebi fama boyokaka pe bolandaka yango lalobi na komi na suka nzambe alola pesa bino makasi molimo mosanto mokota na kati na bino et révéler bino des choses cachées po ete tosimba na liboko kobundela ekolo yali cause juste kobundela ekolo ezali cause juste lolenge papa pepe kale pe asona maloba eza cause juste tokolonga ye beze de jida oyo bapesi biso efungoli biso miso tina génération future Congo Congo donc tokolonga bandeko bangai balinga te bakoteleme po ete biso tosi totelemi tokolonga bamama boyaka tosimbane bato baotema bobeba ototwela biso tosimbana poto bunda. Merci na bino nyonso o toza ko analyser ensemble o maloba o ekokote pa na bino vraiment alino moke monseigneur leso yankolo ba pour amenta ngola lo bondi ya botar de bono et la émission ko komela bino la reine queen na mokitene mamour to mongisa ya moto kende ndeko nzamba sunga makama bonga tozonga ndenge tozonga ka kila me plus 49 bokile lo konde femme pekato pasteur Aleki Tete océan aza vraiment na posa na yo pambate yo sembolito ikoyoka polo bina attaque mosali ya nzambe ocha maboko na yo po ete la nzela ya losambola yo pe la nzela ya kosungaka Congo etelema tika nzambe alola mona yo pasteur Aleki Tete na molonga ina ope bana bino banso oyo bosomba fidélité pour la kolandosia wa bino nzambe alola asembola loboko to ali na posa na bino yango to sangisa maele mabiso papa nsinga nkuvu to sangisa maele la biso homme plus océan na plus 33 bipa yo zali la libota momba yo moko yebi papa na ngai Edgar Yabawamba Brazzaville ya motema malamu to simba na liboko poto sunga Congo soki Congo etelemi bayindo banso bakosikolama alino moke monseigneur leso yankolo hollandais noir et le badjino loswa bye.